sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Baeba nini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Bonjour, bonsoir. Bandeko Balandi à www.awatuzainfo.com. Karande boyebi tebisa ibino site oyo boyebi eza site ba faire. Eza site ya makamba minene. Donc eza site oyo ça ba business ba faire. Eza na ba bazopesa ba domiciliation pour na bato ba na problème ya adresse na Paris. Et puis na kati ya www.awatuza tout ça na ba produits corporels pour na kopesa forme ya mwasi. Ne tu basi au soko uti kobota nzoto na yo panzana banduta tout ça juste pour raffermir le corps d'une femme qu'on remettre en haut en place. Donc sans plus tarder bandeko balandi quand les tepse bino mokonza ba mama na rata site o ya www.awatuza ayambeli bino invité et ce n'est pas n'importe quel invité. Donc bon mona tout ça nani oyo to yambi awa tout ça na Gloria oyo azali moko grand frère na biso ya Viva la Musica. Bonsoir grand frère. Bonsoir Zidane, mokonzi ya ba maman. En tout cas, merci. Merci grand frère Nangai ndenge ou accepter invitation Nangai na humilité na yo accepter ko répondre biso na micro ya Awatuza. Et là, on a parce que ça fait longtemps que le baratro na ba micro vie ngai santé na onde nini pour bana ya viva na ba fanatique balinga ko bayoka. Oui, santé ça va, tout ça très bien et puis naza bien. Merci à trop na invitation na bino. Pour na solola ki trop na katia Awatuza. Na moni que non bon makamba vrai zali na awa. Et puis Zidane maman ya ba konzi penza. Mokonzi ba maman quoi. Ouais mokonzi ba maman penza. Donc na boulé que ngabi bon lo bara bien. Fona se déplacer na ya. Merci grand frère bana ya Paris, bana Kinshasa, bana Viva la Musica ou bayeba kiyo batunyo surtout naza sir bazana esengo ya ku yoka ki oza na santé malamu. Grand frère propre question na ngai ya mibale na lingina poser yo oza mwana oyo obimana cadre ya Viva la Musica lelo oyo to perdre moto munene le rôle à papa Wemba donc liboso na bana ko souhaiter ba condoléances parce que so na yeba ki au grand frère na ngai ezali grâce à les cours en Wemba ovi na Gloria lelo papa Wemba kufi atiki biso tant papa Wemba kufaki est-ce que rôle belo moko po bato baza otala opemina papa Wemba émotion na yo ça qui onde ni grand frère. Vraiment, c'était triste. Hein? C'était triste. C'était vraiment grandiose. Bon, dès tout à l'heure, à Paris, bon, mes condoléances. Et puis, bon, merci beaucoup. Mes condoléances. Ils pas si trop. Donc, le temps, il y a un message, on a accepté que non, bon, c'est la vérité. Et puis, bon, c'est la réalité que non. Les cours accueillis et ça qui facilité quoi. Et puis qu'on a na kin tant comme na kin au moni pendant que makambo yango yo et ça là qui vraiment mawaileka qui donc il y a trop penza il y a trop donc aux hommes la réalité yango yo vraiment au impossible mais vrai donc bon que son âme repose en paix et puis c'est tout hein. Donc bandeko balandi ya www.awatuzainfo.com quand tu es bino na kata site oyo donc voilà tuza mokonza mama na kata Paris mokonza mama ya mbeli bino Gloria oyo aza moko ya bana Viva la Musica na zo rappeler musicien oyo yemba boyebi batala na ye
voilà, na invité les binoye parce que c'est un grand frère, à l'Obaramingité. Bon, le roi Mokonza Mama est un film où il y a Kekele, Mokonza Mama dans il passe à Paris, Mokonza Mama a un adversaire, et puis Mokonza Mama dans la concurrente, alors ça peut m'arromper dans des témété pour prouver qui que ce soit. Ça veut dire Mokonza Mama, il a place nae, na kati média, ça la boulot nae quand on est au Loba, que non, on n'avoue jamais, donc Zaba Moutou, Zaba Valère. Grand frère propre, nalinga qui n'a posé une question moko concernant ndenge lelo oyo papa Mbakei atiki biso. Il y a toujours les encadrements, au moins net aux alara tant ba leader bara vivant. Mutunya surtout azo landa leader na mupandi et puis celui leader a koufi et comme rapenda que non ngande pire petit na ye ngande na liaki na ye ngande na kanga ki ne ba photo ngana lata ki na ye vieux sans polémique. Nga petite sœur na yo na ingina poser question moko nde botikali wana botikali ndenge nini nana zo encadrer nani makambo yo tambola ndenge nini à vous grand frère. C'est un peu compliqué nazo mona ngo bongo normalement biso vivant nde to za penza wa on reconnaît que les notables le kola l'enkuru chef coutumier za soute to yebi kaka yazaza sacré marpresa na Losiki ya maneno na colonel Jagger nde baza bongo. Bon siko tozo zera na programme pour tous les africains ton coutume na biso lokola yaya kei do siko biso ba petit na yende to tikali boyawa faut ba notable ba conseil des sages. Donc ya zaza ba vieux sikia ba convoquer biso to vanda ba causer biso to sololi après simande c'est bon mais tisiko depuis ba makambango et leki na ba 40 jours tozana na signe moko te ke no ba benga biso na joka ka ke no tel jour donc te batu ba sala boye batu muso ba sali boye alors nazo comprendre ngo ka tenga iko ndé naza penza nazo comprendre na noté. Normalement, au fait, donc dès que nous avons tout bouger pour le Cambrango, ils en ont eu photos, on a nous. Vous avez rassuré une organisation quoi. Oui, pas conseil des sages. Oh, Tanguana, colonel Jagger. Colonel Jagger ngapi petite sœur non pour na katio malobate colonel Jagger depuis Kinshasa mon colonel ndengo yebika au petite sœur na bino propre colonel Jagger ba respect belé puis grand frère le siki ya maneno et puis autour ba sa grand frère mususu le siki ya maneno donc colonel Jagger na sacré marpresa voilà sacré marpresa na ngana profiter pour na ba vie wana nyoso ouais donc siko oyezo zalaka o bon ceux qui ont pas beaucoup donc l'enkuru Kuruyaka azanaba azalaki naba batu ebele akina batu ebele chaque batu bakina ba kana bango o biso za ba kan ya boye na otanga ba kombote pona boye ba la polémique inutile quoi biso za pona polémique te toza pona ko informer kande to lobaki chaque batu bazana ba kombo na bango moi likita na bango yango yo moi likita yango yo mais balikita tout wana ezana ngoka na sima ya les grands prêtres Papa Wemba na katika ya Molokai on accepte ça mais tozana nous biso kaka problème ezalinde biso eza pona ezana no po ba vie wana ba conseil des sages il faut moi respect moko ezala elingo bateke lokola papa alimwe biso siko ndenga kei boye akei bongo siko to vanda aller par-ci par-là sans autorisation sans causerie donc il y a ba conseil des sages on toujours zéro on tisiko ba vandi sipso na noté que to sorola. Merci grand frère nangai donc Tina Mwamba Cardozo babi Tina Mwamba Cardozo na kati États-Unis yo lo bayi nanga pena que non il faut yoka musicien à vivre la musique à Gloria à répondre na miko awa tuza donc joli Vanessa Songo boyoki na yambi bino lelo grand frère Gloria tuza na awa na demande na bino grand frère question nanga mususu parce que au monika nga pe na cadre de recherche nanga ndeka na mokonza ba mama mokonza mama za mokonza ba mama nyonso et puis mokonza wa mama za muto aluka ba information na Suisse et puis na source quoi bon voilà mokonza wa mama matia mabimité azora ba information nga na information par vient nga Pablito Ndokizo ba bi mais c'est le préfet de Limoges
papi tondoki zoba soto wala ba papi tondoki zoba mais c'est le préfet de Limoges et bisaki ngai ke oza na studio parce que ngai nalingi na poser aux questions directement boye pour oza sango neti na kuku ngai na bimisango yeni ngo sa ba tu surprise mais le na leki na bino moko na ngai pena na mo obimisango pena donc album ozo bimisa ya sika bah pesinga déjà combo nango ba lobi eza IP égale identité protégée. Donc nazo profiter na informer bana Congo grand frère Nabiso azana studio azo sala album na ya sika IP bokanga bien mokonza ba mama lobi IP égale identité protégée. Donc voilà grand frère Siko ndenge dans studio boye ozo préparer au sala peut-être single kaka ou bien album ou combien de chansons IP identité protégée. Alors ezali vraiment album ezali 12 titres eza single te eza na 12 titres et puis eza makambo na ba cri mususu ya sika ba danse ya sika ba danse veneza te kotoka o bini otoka soko toki siko za deodorant wa forme mesure silingala mo resambisa ya resambisa bilamba resambisa ngo wana soki vraiment donc ba style wana donc yango mande yango viva la musique donc na molokai c'est na kati ya molokai cour des grands donc bina pena na essence pena donc na télématin quoi ouais donc ozo beta ba phase ozo bina malembe ozo mona pri pra pru badenda kaloko la ballon badenda ka ozo mona on a cri à sika ozo préparer les batu quoi ya sika ba cri ya sika ozo denda lokola ballon ndenge denda na malembe you lati ba chemise no ya cher boy na ba veste cher mais si quoi surtout bina ba oh que ne tient on a pressing au mona ba tant que ne retirer lamba au mona ouais perdre moi ba ngeli wana boy o comme regretter o lambe baby yango eza pena badenda kaloko la ballon badenda ka donc aux à l'aise donc lamba ko vanda na ngota 15 ans ekota na nukutu pressing te pour eza makambo bokeba na identité protégée ha babi bino moko boyoki ndeka tolobaki babi nanga vie nanga dom baer baer toto na kati ya ville parisien bika so balobi dom baer toto na kati ya ville parisien yo moko mwana vivre la musique yo moko mwana Victoria certa na yebi koza ya kosepela parce que mokonzo ba mama zo sala ba recherche ndenge yo lingaki musicien oyo na memeli bino awa lelo na yebi koza ya kosepela ndenge yo ki vie nanga dom baer siko eloko nini oyo grand frère okoyi koloba lelo oyo vie azate vie akei sans que tokota na ba polémique ebele namoni bampêcher Koffi Olomide à se présenter na matanga bon tokota na ba détail wana ti eloko nini siko oyo za nango ya koloba parce que même ngai na bona ngo kota na kata ba détail wana trop parce que toujours ça la chronique mais il faut pas trop se la l'air confier bimi quelque part après bimisi micro nga ina sala boulot na nga de façon que na kolobela tout oyo ce qui n'est pas normal na communauté na biso na va passe na motema j'avoue na yebi problème nini Koffi Olomide grand frère propre que je profite l'occasion croix d'accord à vie na biso na yebi problème ni balai na motema ba empêcher ye akende kolela papa Wemba tant kin que sere mené akufaki baboyaki papa Wemba akende kolela le grand mopao akende kolela kin que sere pardon lelo oyo kinke papa Wemba akufi baboyi grand frère na biso Olomide akende kolela ye bon après nakati ba conflit biso to kokota ti mais nga en tant que petit terre na bino propre canal na bagi naza journaliste à Saint-Esprit naza mbikudi na ba délivrance akafu pona ko bikula na kati ya Paris nazo fia kula pena vie na nga na ndinga ko sakana te nazo fia kula ka ndeto bege no bana mike bana ba ngoka litanga miki na kati balé ba ko kafunga ba mérite ko masoko ko ka mokonze ba mama udo leki mokonze ba mama kanga mupepe photo te kanga pena mupepe photo o comprendre que au fond ba kento siko vient na ngana le baboye pona yo décision wana o bazo so na simata musu ya ba wey ke mutakufi pona ibo za artiste toujours le ba artistiquement ça veut dire que sans que tous à part ya papa Wemba ou bien
par que son âme repose en paix les Nkuru et Koumani sans que tous un peu par grand frère Napso Kofi Olomide mais et le rôle va prendre ba signe wana parce que ngale qui na bino moi si na ebike après et comme cette continuité et comme appelle le pe bon kingande akufi kingande yoro yate et ko continuer ti na bana na biso ça dit que tant to banda ba makamto mona ngolo waje mais ngale bike ke mabe pona yo grand frère est-ce que ko ba vie na yo na likambo wana ko pesa moi vie na yo en tant qu'artiste quoi vraiment izaka faut bosenga pardon na air nango pardon pardon ezo boma mitema bato ezo boma babula bato ezo bebisa likopa na famille ezo bebisa makambo ebele partout ezala esquisse ezala bato moko mabe kaka mpona monde on dirait mutu ayebi kosenga donc ayebi liso kosenga pardon te ayebi liso koloba excuse te na merci donc trois makambo pardon excuse merci. Na reconnaissance balinga ngo souté donc babolo wana baza nango te po ba terroriste baza na donc azoyeba ke azosala mabe mais azo poussa na ye kaka quand tu ba muto ke boma mutu ka yemta yeba ke dans pas longtemps kingandi wana comme bembe na bible baloba soki oza na problème na mutu koluka te ke olala na problème ango donc avant olala il faut oyeba nanu koloba pardonner nga na likambo tozwana ki na yo wana mais soki olali nango tongo pe etani ozwi su courage te okomela su moto yango boyokana bosenga na ba esquisse opemi 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours bon c'est que oza penza moto moko te ya esprit ya donc ya bien donc oza moto moko ya bafonzela sola mabe ouais donc wana oza penza esprit moko boye donc oyebo solola te quoi donc yango wana nde eloko ezobebisa bato alors nakoko condamner moto te naloba na moto boye mpo malobaka ko tolobaka yango ezali mbeli ya mino mibale ezali air moko elobi bien air moko ebaluki donc soko omoni ke olobi likambo boye moto alobi olobi mabe excusez nga vraiment bon esali yo bien te bon excusez nga mokomona moto mosusu olobi nanga mabe evide mbala moko sikoyo bababababa okei ntango oke na kanda wana sala tu sikoyo na basoir nango avant olala bokoze soki bokoze te enemi moto yango azalaka ne kaka wana omonaka ye après opema na yo ba 5 ans ba 10 ans donc omonaka ngo neti normal comme vie na yo orgueil ye faut arriver ke nga mpenza nga ye yo ozomona mais ntango osalaka bon moto wana mpe esalaka ye pasi petit ovement donc vement soit motu na nga oyo soit grand na nga oyo kaka boye kaka mawa trop ezaka mawa eza pasi mwana bayebisaka yo mpe bapire yo mpe bayebisaka yo ke non tala omoni likambo na ndenge eleka nango boye me yo kutu okovide kutu likambo yango tala komela ye kaka bokoze makambo esila te apema nga aza na bakwena nga aza na bakwena ye ti danger quoi mais danger yango ya marke nini oleki nani yo tokanisa so babeteli yo maboko na 1 million de personnes nde oleki bato oleki rien oleki mpe bato te otamboli na yo kaka neti kaka oui okanisi bamonaki yo danger rien keba soki okanisi bamoni yo danger okosi mabe na likambo yango bamoni yo danger nzoki okosaki batimbeli yo mbala moko oyeba osenga pardon te oyeba oloba mpe merci te ozo comprendre donc faut kobule kaka kobule ya trop te bule ka moke kaka obule kaka seconde atali ka moko kaka oyo ube moment moko ya bien bopenser na mninga pardonner bon ok bon na comprendre bon esili sikoyo ok d'accord mais mbala sima kosala ngo sute abu pia esuki nango c'est facile à comprendre au moins suite ya motema mabe linga kozala na ba conséquences moko ba conséquences yango pe éviter mbala moko donc obaza na mitema ya kosala makambo wana nana leçon kopesa bino te boza ba mikolo
donc boye baka ndenga ko vivre ngo bino mo so bomoni no boko continuer nango so moni que non au changer au sala bongo te tikango. Donc merci grand frère ndenge au répondre à la question oh balobi bienvenue kumbulusa na kata Luanda le grand représentant babi les représentants valables à Mumbele na kata Luanda balobi et certes na opena donc Douglas Mangudi Ndombasi o bosimbi staff à mokonzo wa mama na kata Luanda ndeka to lobaki katikati ezate soit ondimi biso soit oboyi biso. Donc katikati ezate mamba semblant kutu ezate donc to la mokonza mama za na fimbo kekele azofia kula et puis azosala ba délivrance na ye. Mokonza wa mama za mwaso agangela mabele pasuka azaka moko. Nde na yebisaki bino nzambe na tango akala zalaka tango azosala ba bêtise na kombo na ye omona mabele pasuki ozindo zipami. Pouvoir wana nzamba tikela ngo mokonza ba mama. Pour me conduire maman m'tagangela mabele zo pasuka mabonja malobi aba grande sœur nanga propre Hélène Mvunzi quoi ta vibra car ande to lobaki oyoki ndenge grand frère alobi boze la raté tant moninga kufi oke na tombo bande lele belé obandi ko lela kutu tamusu na mwasi ya moweyi ube mobala moweyi bandi ko lele belé. Donc voilà grand frère nangai dernier mot nini o ko loba eloko nini o ko loba siko concernant studio na yo énergie na yo quand est-ce que robimisa banzembo wana quand est-ce que vous préparez vraiment que bana Congo lelo oyo babi na musique na ko apo ngana na ba staff na nganeti na États-Unis donc diva divine mutaba dega ye gouvernement mal à l'aise na pe na Élysée Mutinga la star na kati États-Unis susu ba on ba na nga pe na invité yo bana bezo ba quand est-ce que vraiment album na yo e ko bima grand frère na ngai. Ben bientôt ça sera dans le bac. Pendant un mixage final et puis pendant l'inga yukuto edino image azalawana azoasos moi ba image pendant tikalika soki na ba 5 séances pendant en plein mixage comme ça ba prix pro IP identité protégée ezala siko donc na silisa après comme siko le temps de négocier na ba bureau na signer ba contrat. Après aller na marché comme ça mokil mobimbe yoka heureusement nazo zalaka moi entouré na ba pire ba master ba Zebris Zapata ba Bonazi Zinaza ba petite sœur ba Philo Manar donc ba Patricio Oulu. Donc makambo eza penda que non ezopesanga moi bon yango quoi donc bango bazali donc nde boyoki balobi grand frère nanga zo préparer album na ye IP égale identité protégée avec la danse pra danse donc boyoki ndenge ka tolobaka balobi toza na réalisation awa edino image les meilleurs de Paris ça dit mokonza ba mama mutazo loba po mokambo mokonza mama zo loba yo boya ngo po yo nani bon po yo nani mokonza mama lobi edino image les meilleurs de Paris di kamna montute so zo ene problème c'est oza na mwanda ba kindoki na yo po kindoki inconscient pe existaka donc voilà bandeko balandi toza na grand frère awa ya Simon Mbongo ozaki na besoin Gloria grand frère nanga propre ya Simon Mbongo na kati à Londres monier sans oublier sunde ka tolo bari dino image alobaki o me mokonza ba mama to zaki lobi na ya Didi Kinwani lobi to zaki na ya deka mais so simi micro bossa na rasina bossa na rapo ya za vie nanga parler donc ndenge ka ezalaka donc ba vie na biso ya parler ba vie na biso ba proche to bossa na bango mingi donc grand frère Cyril Kina grand frère nanga propre Cyril Kina Didier Mayabou Bambote Belé Malolo Loris la congolaise sans oublier Yvette Okunji Ope na Bossani Ote Jolie Vanessa Asongo na Opeso Bambote Belé grand frère dernier mot. Oui merci trop surtout tant on a moni et puis c'est autre moi ba courage tant on a moni qui vous Willy ayaki pour remonter nga pour depuis na utaika bakin. Et puis donc moral les zonga gina no ba trop bien té après sikoyo nandenge to kutana kisona awa toza na kamwa ki kombo ngo ngabi toza awa ou bien ndenge nyabi na ngate
toza awa te awa toza awa toza international na biso tango zo ba toza par Jafar Malonga et Aisha donc eza ba faire mo ke to lo ba awa toza o bisika tout bango baza biso toza na bango awa toza kuna baza kuna côté baza toza na ba kwa na bango toza na ba sambetu na bango toza donc awa toza international par Jafar ndongo zo loba donc na ibitelo ni ko loba parce que papa Jafar penenga mona obo na micro awa toza city mo patron na mama Aisha ba osepela na lela ki on mabe kombo ngabi ide ninyo ya jido awa toza napse me falo loba toza awa habité awa toza awa toza international oleki bango di moko te si talaka ka bino mo bomoni grand frère na ngai patron na ngande to loba kaka nzoto mikemi bokonote patron na nga Jafar omoni ke no grand frère na biso Gloria a respecté invitation na biso ka nde to lobaki donc bande ko balandi tozali na bino toujours bolanda biso nuit et jour na kata site oyo toza ba pona ba information nde to epseki bino aba toza azana ba faire ne ya ndenge na ndenge donc aba toza amutambongo donc eloko mususu ota mususu na koki ko bakisa ezaka ke bande on a biso ba musicien toza na koyokana toza na complicité parce que même vieux beaucoup abane koyemba mambebele oyo lelo oyo totika nango King Kesser abane koyemba lelo oyo romona bosa rassemblant vient na biso Gloria yeyo awabimisa album bo soutenir ye et comme aso mutakufi bokomi na banzembo ne obanda ko kipe ngote bokomo yoka ngubutu moyi congolais to bo elkam nini hypocrisie ba fanatique bo soutenir ba artiste parce que musique eke na okufa ba musicien entre bino boza na bolingo ngai na utipe na monde wana na petite sœur na bino na maele koleka bino te peut-être na conseil o penza na ko pesa bino te pour changer o bino bwana ngona mutu mais tolo lo bakara pas de façon que mukolo mutu na mutu oleka liboso na jugement liboso nzamba lo bateka yoka kite ubi ayeba kite donc 42 tolo baki bato bolinga biso mingi ya mimi lutama na kata Suisse nako osenga nga bien na ya na lilimea ki bwana bezo boyoka vie na Gloria ça fait longtemps boyoka donc ya mimi lutama ya José Basaki na kata Suisse kala mingi te boyoka grand frère biso Gloria grand frère on pouvait battre vraiment que non talent zana nouveau zana nous si pour la yebi na yo ça fait na parler merci ko yo batu bayoka yo ba venir que non mungongo yo ezana studio est-ce que et au travailler se souvient est-ce qu'à travailler se souvient travailler sous te ba ka voir na ninga fraîche vient na est-ce que ça a plaisir vraiment na supplier yo avec beaucoup de respect grand frère na bi ko za na moment lisangu te mais est-ce que ça les loro mo ka po mokonza wa maman sepila et puis bato balinga mokonza wa maman neti Blandine Masamuna oya Sami Masamuna so balobi Blandine Masamuna sœur na propre idéologie si joli mbouyi na Guilain boyoka grand frère na Gloria azara pena sympa quoi via au solo la boyoka mingongo na bankunga au sepila grand frère c'est la bisote loro mo vraiment avec beaucoup de respect na ebite oni na yemba nzembo mobo soki obotamaka période wana TV yemba soki même eza ya kala neti nga kutu na yo ka mil bancien succès ya ide ayebi nga yo ka mil bana mi banzembo kala ya banzembo mususo na yembi awa otu na nga age na nga mais na lingaka mingi koyoka bancien succès lobaka vraiment mais kata musu na oyeba en tout cas sous une belle saison l'Afrique a rantonné sa mélopée d'amour au beau pays d'Azur. Toi, ma belle africaine, aux yeux remplis d'amour, bolingo, mais voici fondre en larmes, rougis les yeux au cœur brisé. Mais à Santa. Donc merci vraiment grand frère
nzembo wana bo eza époque na nga te mina yebi yango na yoka yango na linga yango pe eza parmi ba chanson na lingaka po nga linga banzembo akala ba ve lutumba ba papa wemba ba papa wo mususu nani donc na sepeli ba kombo ba papa ekimi parce que ça fait longtemps c'est pas grave au vide boule bon boule vide te vieux mais ba papa baleke belé ba papa lutumba donc nazako luka komba papa yep na baloba yem tabana mama musique na biso vie c'est pas grave boule vide vie quand on lobi faut mana ndimi ba o na dans le bla combo na ko bon le voilà combo na yezo ko royate prochainement combo na roya na linga banzembo ala mingi bon mingi na tabula za ki mokita ina ye quoi mais ko ya pona uka ngole ba masolo voilà Solange Kufwanga Kamuke ba bila sexy ka ndebe to baki mokonza mama bossa nyote Tani Bayo Bambote Belé, sans oublier Bananga Monko, Pondé Nabo, mère de 4 gosses, dans la Lingaba, dans la Mimi, sauf qu'à Bakombo, na Bondé na Botangate, félicitations, 4 enfants. Oui, merci grand frère, je suis responsable, je suis le maire des défis des garçons. Na hypothèse na moi na té mais je suis responsable aujourd'hui. Ba na hôpital la yo fait bazoko na vitesse moko donc. Ba moi ben na biso micro pour ba na bazoko la. Konzia ba maman Zidane. Merci grand frère. En tout cas na CP bandeko balandinga. Awa toza. Kuna pe toza. Na ba kwa na bino toza. Na ba faire na bino boko kuta biso.